Bonjour Banana Nzambe, bonjour les Botana Nzambe, bonjour peuple de Dieu. Ezanga lisusu mwana musala na tata Nzambe, na kati na bilanga na tata Nzambe, awa na sena moi na kombo ya mama Elaja Nathalie, na yesusu lelo oyo tozali le 19 mars 2024 na ko kabana bino susu bolamu na tata Nzambe tikete na bondela oite toyoka nini Nzambe aza na biso koloba na mokona lelo. Nzambe na mavula nyonso mokena likolo na se tata na biso mobateli na biso Nzambe nga na benga kozali nyonso tu na biso Nzambe tata na ye kotika susu mama o na maboko na yo Nzambe na ye kokaba bolamu na yo opesaki na ngai pa na bana na yo Nzambe leka na kozwa contrôle ya oisika zwa contrôle ya mutu moko na moko akoyeba kolanda message oyo Nzambe abule Nzambe na batoma Nzambe na basakoli Nzambe na bayenge bene Nzambe batela moko na moko ya mwana na yo Nzambe molimo na Nzambe visite bango ezala présent tango nyonso bakozwa occasion ya koyeba kotala message oyo Nzambe yo lobanga na loba te tikete molimo na Nzambe na babulami molimo na Nzambe akela likolo na se mokena milimo nyonso tu ebatela ngai ebatela pe mwana na moko na moko koyeba kozwa ngonga ya kotala ba message oyo tikete Nzambe abule na netola yo libela na libela kombo na yo etatola ma partout kombo na yo eleva ezala kotumba ma partout tozwami partout nga pe na zwami na kombo na Yesu Kristo Masia Nzambe abule na kombo na Yesu Kristo Masia Nzambe azali na bomo libela na libela na beleli yo Nzambe molio mosantu yo lobela biso sola na biso Nzambe tata zala na biso yo zali alpha omega zala alpha omega na bomo ya moko na moko na biso zala ebandeli pe suka zala le commencement c'est que la fin natiki moma ona ya kosa musala otinanga na sena moi na maboko no Nzambe zwa contrôle na ngai na sengi bona kombo na tata pe na mwana pe molio mosanto amen 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 bonjour Banana Nzambe bonjour peuple de Dieu place nyoto bozwami na pesibino mbote malamu boyei malamu na ba oyo nyonso to bazali ko s'abonner na kati na chaîne oyo ya mwana musana tata Nzambe na kombo ya mama Elaja Nathalie na ba abonné nyonso to ba ya sika tikete Nzambe na lola mokeli na likolo na senza na mavula nyonso abatela bino pe na ba abonné o basi ba bona banda kala Père éternel amona bino abatela bino nyonso to susi na nga posa na ngezalaka afungola moko na moko ba obo sabona afunga bino matwe na molimo po banda koyoka ka afunga bino misu na molimo pe po banda komona bimoni seli po banda komona ba révélation oya lakisaka ngai pe alakisa moko na bino bolamu na Nzambe protéger bino merci na bino nyonso tu obozali ko s'abonner na kati na chaîne oyo pe merci na bino nyonso musala obali ko sala longo nanga ya ko partager ba vidéo oyo ya ko partager bolamu na tata Nzambe ba na Nzambe bo continuer na ko partager ba bolamu oyo et pas moi na Nzambe moko na sena moi po ete a bénéficier na bolamu na tata Nzambe na sengi bona kombo na tata pe na mwana pe molio mosanto amen 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 kombo nange ezali mama Elaja Nathalie ba o bayebela kinga na mboka na kombo ya mujinga Nzambe changea kombo nanga na za susu na kombo ya mujinga te kombo nanga Nzambe apesa ngai ezali Elaja Nathalie elakisi Eli Nathalie merci beaucoup na ba abonné nyonso tu merci na moni minouche pe a s'abonner na kati ya chaîne oyo mbote na mingi place bozwa mina libota mbote na mabota na bino nyonso tu ba na Nzambe place bokozwa occasion ya koyeba kotala message oyo Nzambe azwa lokumu Nzambe abula azwa lokumu Nzambe na mokena likolo na se Dieu de l'univers Nzambe bakoko na biso le na likolo bakoko na biso oyo basalaki Nzambe na bosolo lokola papa Simon Kimbangu azali koko na ngai na mulimo ale moloto azali koko na ngai Adina Bal azali koko na ngai Abraham Eli Moïse baza bakoko na ngai wana ndenge molimo epesaki ngai explication elobaki na ngai pourquoi baza bakoko na ngai parce que basalaki Nzambe akela likolo na se basalaki Nzambe mavula nyonso basalaki Nzambe Dieu le créateur de l'univers ainsi que de la terre bazali bakoko na biso nyonso tu oyo tondimala Yesu Kristo Masia mokonzi mobikisi to ali kolanda kaka nzela o place bakoko na biso balekanaki bakoko na biso o basalaki Nzambe bazalaki na makambo ya positive na kolobela pe bakoko na biso basalelaki Nzambe te bazalaki na négative lelo nazali kolobela na moment o nazali kolobela oyo Nzambe apesi ngai tata Nzambe apesi ngai message oyo le 23 2 mois lakisi le 23 février 2024
il fallait qu'il n'a pas sango pe semaine na auto ko saba message wana mais na koka ko poster ngote donc na bandeli sous message yango boyo kama makambo nini bolamu nini nzamba pe singa na yo o ezali lamentation ya nzambe azali ko lamate o ezali pasi ya nzambe ezali inquiétude ya nzambe pona biso bana bato pona biso bato o yakela nzamba lobi na ngai boy nzamba lobaka na ngai balangi no surtout o nota ko loba na ngai au loba na ngai nzamba lobi na ngai boy le 23 février 2024 ezalaki na babutu vers ba 5h na komaki penza l'heure nangote. Pourquoi boyoka message o nzamba lobi bola mutata nzamba lobi pona partager na yo na yanga pe na bana nzambe nyo surtout oyo tokozwa moma pe tango ya koyeba koyoka message o. Pourquoi batu bazali kokende koluka ba puissance ancestrale nazo répéter ngo lisusu na kotanga ngo 3 fois o ezali lamentation ya nzambe pe mituna ya nzambe azali ko mituna. Pourquoi batu bazali kokende koluka ba puissance ancestrale na répéter ngo lisusu o ezali ba lamentation ya nzambe pe mituna ya nzambe. Pourquoi batu bazali kokende koluka ba puissance ancestrale nzamba azaloko masan joli na kansabino boyebi français malamu puissance ancestrale la kisini ezali ko sala nzambe pasi na kati na motema na ye ezali ko sala nzambe pasi akomona batu oya kela na image na ye ezali ko sala nzambe pasi komona batu oya kela abengi bango bana na ye oya tie biso na planète terre batu bazali kokende o ezali lamentation ya nzambe alobi pourquoi batu bazali kokende koluka ba puissance ancestrale na sala ba video moko kuna kala ceux qui beaucoup na ba liste na na kantana za déjà ceux qui na ba 100 quelques vidéos na sala ba vidéo mususu kala na loba ki boy na kati na ba vidéo wana nzambe mutapesa ka puissance nzambe mutapesa ka makasi nzambe mutadelivraka nzambe mutapambolaka nzambe mutakangolaka nzambe mutapesa ka biso nyonso tu bosenga na biso siko nzamba azali komona awa na sena mona planète terre place tovandi batu bazali kokende kolukaka ba puissance ancestrale la kisi nzamba lobaka kokabola bon nzambe na ena mutu moko te soit ozali ko servir nzambe soit ozali ko servir satan soit ozali kotambola na lumière soit ozali kotambola na molili nzamba azali komona batu mingi bali kotambola na molili nzamba azali komona batu mingi bazali ko servir satana batu wana nde bazali kokende koluka ba puissance ancestrale négative. Biso nyonso tozana ba ancêtre ba famille to wuta biso nyonso tozana ba ancêtre na mamboka to wuta nzamba azali komona batu mingi bazana sena moi batu mingi bazana sena moti lelo oyo na ngonga oyo nzamba pesanga message oyo le 23 février 2024 nzamba lobi na ngai boy pourquoi batu bazali kokende koluka puissance ancestrale siko tata nzambe alataki nzoto ya moto mwindu na kansana to ko sala bino video moko le tata nzamba pesinga kisi pona mbuma ya mwindu o ezalaka awa na kati na libele bosiko ler tata nzamba ali ko pesa ngai message o lisusu alataki veste bakola minene oui veste bakola minene ba veste tango akala ya couleur ya bleu ya maboko mikuse ndenge kaka lataki mokolo oyo aye kopesa ngai kisi pona mbuma ya mwindu tata nzamba alati nzoto ya mutu mwindu alati ba veste oya batango akala na kanisa papa Kabila banda kolata ngo mingi na mobutu ezaki na couleur ya bleu na ebite bleu wana nazali komona bleu 3 fois mobimba na ba message tata nzamba pesi ngai 3 fois mobimba na monika na veste oya maboko ekatana mibali bokotala ba video o boyebi ba veste oya batango akala ba papa bandolata ya ba col moko minene ezaki boye mais eza maboko ekatana. L'air tata nzamba zo pesa nga message o donc amemi esprit nanga na kati ya ba donc na deep na le benga ngoni na lingala donc na kati ya mozindo ya ba génération ya bato
na expliquer yango nini po comprendre. Donc bato bazali ko kende ko benga ba esprit ya ba ancêtre na bango ya tango akala. Donc ba ancêtre ya kala lelo o bato bazali ko kende ko lamusa ba milimo ya ba ancêtre o bakenda po te basenga ba ancêtre na bango lisungi, po te basenga ba ancêtre na bango mbongo, po te basenga ba ancêtre na bango guérison, po te basenga ba ancêtre na bango ba direction, po te basenga ba ancêtre na bango ba directive, po te basenga ba ancêtre na bango oyo bazali nango bosenga na lelo oyo na 2024. Donc nzamba memi molimo nanga nakati, donc nakati ya mozindo, donc na lo bango ndenge ni batu makamu na molimo za. Donc nzamba memi mo esprit nanga lera zali koloba nangai pourquoi batu bazali ko kende ko luka ba puissance ancestrale. Donc nzamba za na pasi na mutema azali ko se lamenter batu oya kela na image na ye, batu oya sala na apesa kapema mikolo nyonso, batu wana oyo bango o bazali ko kende ko luka ba puissance ba ancêtre na bango. Donc bazali ko kende ko benga milimo ya bakoko na bango o ekenda kala. Bakoko na bango oyo basala ki nzambe te, bakoko na bango oyo baservira ki nzambe te, bansete na bango oyo baservira ki satana, bansete na bango oyo bazalaki ba marabu, bazalaki banganga kisi, bazalaki bandoki. Bato bazali ti lelo na mondo na sena mo lelo o bazali ko kende ko lamusa milimo wana, ezali ko sala tata nzambe mawa, ezali ko sala tata nzambe pasi na mutema pe regret bolimbisa ngai, regret na kati na mutema. Pourquoi bato oyo yakela na image na ye, pourquoi bato oyo apesa ka bango pema abatela ka bato, mais bato wana olie ba lukaye, bato wana olie ba senga ba directive pa nzambe, bato olie ba consulter nzambe, bato bazali ko kende ko consulter milimo ya bakoko na bango, bato wana bakufa nzamba akufa kate, bato wana soki oyo bakoko na bino bazali ko kende ko senga ko kende ko consulter po ba pesa bino ba puissance, na bi quel genre ba puissance oyo bino bazali ko kende ko luka et pa ba sete na bino te, nzambe de mutapesa ka puissance, bakoko na bino wana bakufa. Nzote kufaka me milimo na ebike nzoto na biso nyote kufaka me ba milimo abato kufaka ekufaka te. Milimo ezali nini? Ezali âme na biso na esprit. Milimo bakoko na bango yengaka ezali kaka toujours na vie, parce que pe ngai pe mokona kokufa molimo na nga jamais otikala kokufa, âme na nga jamais kokufa, eloko kufa kezala ka koko ezali bolimbisanga, eloko kufaka ezali nzoto oto za nango nzoto physique. Nzamba azali koyoka pasi na motema, azali koyoka regret batu oyo asala na image na bango. Bino liye bozonga bokende koluka pe nzambe, me bozali kokende ko réveiller ba milimo ya bakoko na bino oyo bakufa, botika yango. Soki mutu moko akoyeba kotala video oyo yo tika kosala, soki ozali ko pratiquer, ozali ko pratiquer makambo wana, donc tika yango, nzamba azali komona yo. Me kanda na nzambe yaka bino batu boyebi Bible bandelite suka, ngana Bible bandelite suka te, me na yebi muke na kati na Bible kuna na yebi te soki na Jérémie place nzamba azali ko ba idole nde na Isaïe. Nebite soki za na Jérémie be na Isaïe ba o ba yebi place nzamba azali koloba na bato bazali ko adorer ba idole, bato o bazali ko invoquer ba milimo ba ancêtre na bango o basela ki nzambe te. Biso le to sambela ka nzambe, nzambe le bazali ko tinda ba ancêtre na biso o basalela ki neta ko tinda pa na ngai akotindela ngai. Bien, papa ale moloto ayeko pesa nga message. Na mvoka ka papa ale moloto te ngana bondi la kale moloto te. Tam so ko tindela nga papa Simon Kimbango ayeko lakisa nga likambo ayeko pesa nga message. Ngana adora ka papa Simon Kimbango te. Azalaki prophète. Azalaki musali na nzambe. Nga tam so tata nzamba ko tindela nga Eli, bien Moïse, bien Abraham ayeko pesa nga message. Mais ngana adora ka bango te, ngana adora ka nzambe. Nzambe na kibo nzambe akotinda moko oya ye azalaki musali na sena moyo pote akopesa ngai message. Nzambe azana ba mécanisme na ndenge belé pona ko komisa message ne pona ndenga ko sola na biso. Amen, peuple de Dieu. Oh, lamentation Nzambe apesinga yango le 23 février 2024. Donc Nzamba meminga na kati ya mozindo le lexini ba génération bato bazana sena mo lelo o bazali ko consulter ba génération bango passé pona ko senga ba puissance ancestrale. Botika yango. Mutapesaka puissance ezali nzambe, mutapesaka makasi ezali nzambe, mutapesaka guérison pambolaka ezali nzambe. Likambo na bénédiction etali
koluka bakoko na bino na bibi ke bakoko na bino bakopesa bino bato bosala kango bino bato ancestral wana ezali ki bondoki négative parce que nzamba lobaki na biso do toza bandoki mais bato wana bazali ko kende koluka ba biloko ko consulter na ki bondoki négative na puissance ya mulili na puissance des ténèbres ndenge bible benga kayango soki okozwa occasion kotala biloko oyo yo na kati na ndako na yo ozana mwa libanga moko bo oadoraka oyo ute ba famille na biso ba pesa biso okenda ko invoquer bwaka libanga wana soki ozana mwa nzungu moko bo otia na sambe to nzungu soki tolobi makambo bimisala biso mbongo bwaka yango soki ozana mwa saki moko muke o bankode babenga bankode oadoraka ngo solaka na biloko wana bo bwaka ba biloko wana ba statue nzamba apekisi ko adorer ba statue nzamba apekisi lobi ngai na nazali nzambe na kela bino na maboko na ngai yo muto zwi nzete o nga na kela opesi yango forme bandu ko adorer yango nzamba alingi bato wana te nzamba lobi to tika makambo wana mutu nyonso to azala mwana mwa statue na kati na ndako mo eloko moko songolo akata mwa nzete moko na zamba apesi yango forme ari ko adorer yango botika yango alokota mba libanga moko na ebali be na mai apesi yango forme alatisa yango mambuma misa alatisa yango bamayaka mutakela yango nzambe jeme mayaka wane koloba mayaka elobaka te ba statue bo adoraka wane elobaka te mais nzamba akela likolo na se ya lobaka apesaka beyano adirijaka nyonso toza nango posa bosenga na weza ni mwana nzambe yo muto zali ko apra kokende kolukaka ba puissance ancestrale ti lelo o kokende kosola na banzete kauka o desinango zo te na se ambeto nzamba lobi totika yango nzamba lobi botika yango eza malamu te nzamba za na passe na kati na motema azali komona ndenge bato bazali kokende ko consulter babiloko o ya kala nalo babiloko akala te bazali kokende ko consulter ba puissance ancestrale eza malamu te eza mabe mingi botika yango nzamba lobi akokabola bo puissance na ena mutu moko te nzambe ne mutapesa ka opema nzambe ne mutapesa ka ovi ancêtre na biso moko to akufa apesa ka biso pema non bazate biso no to ali ko vivre na scène mo parce que nzambe mutakela biso na image na ye pema onga nazali koloba koko na nga moko tapesa apesa nga pema o ezali nzamba bule nzamba kela likolo na se Dieu de l'univers nzambe na mavula nyonso nzambe mokeli na biloko nyonso to akela banzete akela mabanga akela mai akela mopepe akela kake nzambe na biso o to bondelaka nde azali nzambe na vérité nzambe na solo ye apesa ka nyonso tu problème na yo ezali nini ezali ko pousser bana na nzambe nini ezali ko pousser peuple de Dieu ba kenda ko lukaka ba puissance ancestral o ayebi kasala ka makambo wana botika yango nzamba ali komona bino me boyeba ke okoloba mamelaja toyebi ke no biso ni tokokufa oui kokufa ezali na eza malamu biso ni tokokufa me linga ke nzambe alongolo na sena moyi pote yo okokisi mikolo na musala na osala ki na sena moyi koki azongisi na mboka naye me kolinga te ke nzambe aboma yo pona kanda naye okini ko vivre na enfer parce que après vie oyo toza na vie éternelle o tozala na libana na libela yo vie éternelle kozala wapi nzoto oyo kozonga mabeme ame na onde kotika éternité à l'éternité esprit na yo kotika l'éternité éternité les toliko babatu toliko mona batu na balifelo ezali nzoto te ezali ame ezali yo invisible ame ezali yo ya solo yango nde ame na okende ko vivre éternellement na kati na lifelo bien ame na okende ko vivre éternellement na mboka na lola o to bengi na mboka na lola bino bata français babenga ngo na mboka na paradis wazana mato ya koyoka ayoka nzamba zali komona ba pratique nyonso tu bino bana nzambo ali kosala soki mwana nzambo kosala kosala ka makambo oyo tika yango nzamba bi mukona suka mingi bakobenga ngai na benga ki papa nzambe na saki miracle la komona mama na teke bat na komona mais nzamba yebi bino te parce que ni boli ko servir ba denzambe bozali ko luka bozali ko sala ba puissance ancestrale pe na sima ko na boye ko luka nzambe nzamba lobi bato bongo bazali tiède zala malili be zala malili zala moto be zala moto zala malili be zala malili meko zala tiède te likolo moko na kati likolo moko na libanda et la kisi tout simplement yo zali moto ozali omela do oza tiède ozo servir satana ozali ko servir ba ancêtre no o basala ki nzambe te o bazalaki kosala makambo mabe makambo ya puissance des ténèbres ya mulili nzamba lingi bato ante mukona suka mukili oyo kolekana ngai na kolekana yo zotala ngo kolekana mais tokufa tokende kovana na tata nzambe lifelo ezali ya solo na sala video mususu kala kuna na mona ki bato o baza na bomoi awa mais ba âme na bango de ba esprit na bango eza déjà na lifelo mais bango ana mukili o bazali ko vivre bana nzambe
tikete nzambe apambola bino ayokela bino mawa. Merci beaucoup bolingo na nzambe epambola bino molio mo santo a diriger bino akamba bino protéger bino ba oboza na posa bomo loboko na nzambe boluka nzambe na vérité botika makambo nyonso to o sepelisaka nzambe te botika o nutuza mabe sepelisaka nzambe te po ete bomona bolamu na tata nzambe alingi bino mingi ndenge bozali alobi boya epa na nga na mikumba na bino yo o kenda koluka puissance ancestrale kende na mikumba na okune ba tata nzambe talanga na liboso no ngai mutu o entel na salaka makambo o na pratikaka makambo ba puissance ancestrale nzambe aboya ka mutu te alingi bino ka bo se repentir bo se repentir sincèrement na bosolo na ba vérité na bino nzambe akozwa mikumba na bino pe akolimbisa bino wana ezali posi ya motema ya tata nzambe alingi bino nyonso tu nzambe akelaki mutu po tokende kovivre na lifelo te nzambe akelaki mokona suka lero tokolongwa na se na moi tovivre na mboka na lola elongo na ye o aza na mato ya koyoka yoka bo partager video o na bana nzambe nyonso tu bo sala pe tozali ko travailler na bino ensemble na kati na bilanga na nzambe o ezalaki bolamu na tata nzambe siko pe nazo lakisa bino lisusu o tata nzambe alaksenga na video kuna na lakisa bino pona mbuma libele nzambe azwa lokuma sans joli na tambolaki na ba shop na biso awa nazwaki mbuma yango tata nzambe alakisaki nga toliaka yango mbuma yango yango mbuma yango eza tondolo tondolo yango yango nga deja na bandi kolia yanga deja mais na ofungola yango na liboso na bino mbuma yango ole to banda otamba na tata nzambe lera lataki apesaki ngai lilala mandarine na pai pona maladi ya mbuma ya oyo ezalaka na kati mbuma ya mwindu lero tozotamba ngane na nzela alobi na ngai pe alakisi ngai boliaka pe atie musapi bo eloko oyo ezalaki wana mbuma oyo ezalaki ezali tondolo nayebi te so bobenga ngo nini mundongo voilà mbuma ngo yango oyo alobi na ngai boliaka yango na natika kolia yango te yango oyo nasina sombaki mibale nazolia yango naliaka nasalaka biloko nyonso tu na liboso na bino mpona koassure bino mama elage eloko ebomaka te nasalaka tata nzambe akotika nga te kinalia poison ye mutu apesi nga ngo bi ezali malamu mpona nzoto apesi nga maladi nango te alakisi nga abi kaka boliaka pe eloko wana eloko yango yango mbuma tondolo nazolia yango meza tondo te babenga yango mundongo me basaka famille mona tondolo nazofungola yango na misu na bino mpona lia yango voilà yango yo naofungola yango awa bomona naofungola tondolo yango mbuma yango oyo nazofungola yango nalongo deja poso moni zamba mbuma kaloko ya tondolo bosiko awa voilà nafungoli ye mundi nafungoli yango eza boye eza na bambuma ebele o bambuma mosusu yango ezokoya kutu yango nde naolia natie na monoko nalongoli yango awa parce que tata nzambe abaki na nga toliaka yango pe eza malamu mpona sante na biso soki bomoni yango bozwa yango boliaka oyo nzambe alola eza pilipili ofuko liaka ta 3 mwa mbuma botilia mbuma ebele te eza pilipili makasi oyo eza pe pilipili makasi voilà mbuma ngo yango nzambe azwa lokumu ye moko ayebi nini ke no traité na kati na nzoto na biso kuna mbuma ngo alakisaki nga boliaka pe yango oyo ezali kumbo nango mundongo mbuma ngo yango nayebi te so nazwaki picture nango awa nalakisa bino pe atu mususu bazotuna neti mama mususu bapoze nga question mama elaja mandarine tokolia yango na baposo te lere bozali kosala kisi wana olongoli avant olongola mandarine wana poso lere kopakola yango ana nzoto na biso nzoto na yo fo ezala boye kotia kopakola yango na likolo ya bilamba bote olongoli bilamba na yo soki yo moto oza na problème na mpona kopakola kisi wana ya mbuma ya mwindo longola bilamba na yo mpo contact ya lilala mandarine wana ifo ekuta na nzoto na obo pakola ngo kopakwa likolo elamba te pakola likolo elamba boy te pakola ngo likolo nde ya nzoto longoli bilamba na biso abasi likolo mutu noto oza na problème wana zwa mandari wana oza lokola ya vert wana nika yango na tolo na nika yango place mbuma ya mundu wana ezali niki yango après ça nde olongoli sikoyo poso nango olongoli poso lelo ezali kolongola poso wana o mélange yango kulongola poso no kobwaka ta mbuma moko te kaka ndenge mandarine eza mobima soki eza na mbumba na kati na bambuma na nyonso eloko kolonga na mandarine kaka poso ozwi bambuma mandarine na mandarine otie na kata mixer ozwi paipai olongoli kaka poso ya paipai ya libanda kobwaka eloko moko te na kata paipai
mélanger mbuma paipai na paipai kuna kati mélange yango po ezala mwa kilo makasi te bakisa mwa mai moke mpona kosala jus komela mpona mbuma ya mwindu oyo ezalaka na kati na mabele ya bato oyo ezalaki bolamu na tata nzambe tiki te nzambe amona bino aprotéger bino abatela bino bana nzambe bosala mosala oyo elongo na ngai bopartage ba video oyo pote esunga mwana nzambe moko ozali lamentation ya tata nzambe azali komona bato ya kila na image na ye bato ya pesaka pe mabutu na moyo bali kotamba na se na moyo bazali kokende ko réveiller milimo ya bansete na bango na côté négative oyo ezalaki bolamu na tata nzambe nzambe abatela protéger mutu moko na moko na kusengi bona kombo na tata pe na mwana pe molimo santo amen amen amen. Bye.